Amen, amen, peuple de Dieu. Nous avons sur le coup, de la possibilité d'opportunité, les sous natina koyeba ko sur les sous na kat na émission na biso chaîne na biso oyo nous avons si ko pesa biso à travers Papa Lumière réflexion. Ya nous avons sur le coup na ye pona ko pesa contribution na ngai na mutuna o na interview o ezalaki entre Frère Lumière na Papa Fumu Sako. Moi eloko mona yokaki na mekaki na lingai mwa moketo mi ko partager yango Fumu Sako alobi ke ye azala convaincu te na ndenge balobaka ke Nzambe alongolaki porte moko na kati na Adam po tatia ngo na kati na Eve. Bon, nayebi te soki elinga mona ngo na molimo bien elinga mona ngo na kati na mosuni po ta tobela makila Yesu Masiya moto amona makila Yesu Masiya aza te loka tozalaka na foi ke ntango nabeli makila kosala. Alors soki totali na kati na livre ya Genèse chapitre 2 verset 21 à 22 Bible elobi ke ntango Nzambe asali Adam alongoli kote asali Eve. Ntango Adam alamuki azalaki na pongi Nzambe moto ayebisaki ete ye moko alobi na monoko na ye na mayele oyo Nzambe apesaki na souffle na intelligence oyo Nzambe apesaki habite os de mes os, chair de ma chair. Soki alobaki os de mes os, chair de ma chair, balobaki on pourquoi? Soki ye aikati na ye amonaki yango te, ayokaki pe yango te, babetelaki pe histoire te. Mais Nzambe alati ye mayele na molimo alati ye mpona kotalisa pai tomonaki tozala convaincu ke oui Nzambe pena alongolaki kote. Sikoyo kote ntango balongoli kote Nzambe akosala eloko injuste te. Face à eloko eza injuste pas en Nzambe. Donc soki alongolaki bakote mibale, donc alongoli kote côté gauche, côté droit, secondaire kote kozala na kati na différence. Différence kozala te. Po soki bilobi ke asalaki moto na mabele, na olenge na seli mabele si matiaki souffle. Mais pas na Eve alobi ke alalisi ye après qu'on a laissé si malongoli kote atie. Mais tel loko miracle esalamaki tant Adam lamuki. Monta yebisa ki ete akoloba ke os de mes os ata balo abike os de mes os chair de ma chair. Balobe komponani. Bona kotalisa biso ke moi si pena uteki na kati na mpanzi na ye. Donc moi ni nanga da pesa ngani mibale Papa Fumu Sako lobi ke non ozaki kola na malongi pour son baptême. Pour moto so batema ezalaka malongi te ezalaka moto abongola motema azwa décision abongola motema moto ande aza na droit ya kozwa batema lokola ntango wana osiki na convaincu te okokaki nano te oui ezalaki bien ke ntango mosusu ozalaki préparé te molimo na Nzambe ekidaki opena malamu ke ozwa na batema te eza malamu mpo na ngai na komona na kozofoti te eza bien mais ntango sikoyo yo sopusani na bonzambe deja oyo ozokomprendre na kati na yo ndeko Bible esi biso tokotanga te me nazopesaka baverset Jean chapitre 3 verset 3 à 5 Yesu asobisa Nicodème ete soki kati na oza baptisé na kati na mai te mpe na esprit te mboka na Nzambe royaume du ciel kati na eza te nayebi soki kozala convaincu te akozwa baptême nayebi te mais tomoni na kati na livre ya acte des apôtres acte 8 kuna okomona ete na kati na ndeko na biso oyo na kati na ye babengi l'unique éthiopien na kati na ye azokende na kati na ye azotanga bible elobi ete abandi kotanga Esaïe 53 verset 7 azotanga ke mwana na mpate bazomema ye na ntina ete bakende koboma ye mais alelaki te eloko wana esalaki dérangement koraki kocomprendre nango te eza na makambo mosusu na bible esengaka fo moto mosusu aya alakisa yo oyo kati na ye aza na boyebi wana alakisa yo bible elobi ete Philippe molimo mosantu ekende kati na Philippe koyebisa ke kende kokutana na motu moko l'unique éthiopien aza na susi ya koyeba makambo na Nzambe azokomprendre te ntango Philippe ayaki liboso na ye ateyi ye ntango ateyi ye ayoki na kati na ye bible elobi ete na kati ya l'unique éthiopien azwaki décision alobi ete so te na 8 na 36 nango alobi te eloko nini ekopekisa ngai mponga mpe nazwa batemi te lokola seki convaincu loko bateki Yesu akompraki Yesu l'unique éthiopien azwaki batemi tokeka na sele batemi toye na kati na Marc chapitre 16 verset 16 abete oyo akondima akobatisama oyo boyo akondima akokoya mais papa yebisi biso ke mozwa batemi eza te nayebi te do yango nalingaki na répondre na kati na esika wana ya mibale
papa limero tuni motuna ete soki tokoki kobela makila na Yesu Masiya. Oui, toza na droit kobela makila Yesu Masiya. Bayekoli babelaki makila Yesu Masiya te po te anion azalaki nanu akufi te. Yango bango baseki nanu bakoki kobelela makila na Yesu Masiya te. Alors bango so otali Nouveau Testament bani na Actes des Apôtres. Donc makila Yesu Masiya tobela mpona ntango na kala. Moni eloko nyonso mpo moto azala délivré esenga makila. Même na monde na biso ya christianisme, même na bao baza na monde ya mystique. Donc makila nde yango ekangola bato. Tomoni na kati na livre ete tango nzambe azolinga kangola bana Israeli babima na kati na Egypte na boumbu atine bango asani bazwa makila batiango na kati na porte bazwa makila batia na porte. Donc na kati na pake nango atine bango te bakozwa misuni bango balia me bazwa makila bakele batiango na porte po te bazala délivré. Donc makila na kati na biso Yesu Masiya yango amonaki ete na kati na ye ete po te na ntango ya kala ezalaki soki moto asali masumu bakozwa akotumba kati na ye meme be kati na ye akotumba ngombe be akotumba taba na kati mpasa nini ntango emati makila wana esali ekoko ebandaki kosipa masumu ebandaki kolimbisama te ebandaki kosipa masumu yango esengaki fo Yesu aya ye moko na tina ete asopa makila na ye na tina bato babika yango alobi na kati na livre Hébreu chapitre 10 verset 4 kino na 5 alobi boye makila ya ntaba ube makila ya meme ezalaki na kapasité ya kopurifie te ya kolimbisa te yango esengaki Yesu aya ase sakrifie nzoto na ye akaba nzoto ne mbeka po te na kati na makila wana po te biso tobika tozwa bolimbisa masumu. Donc makila Yesu Masiya nde elimbisaka makila ya bantaba makila ya bameme ebandeki kosipa masumu ebandeki kobomba ebandeki kolimbisa te me oyo ya kati na Yesu Masiya makila wana eye mpona kopetola mpe mpona kopesa kimia. Oui toza na droit ya kobelela makila Yesu Masiya me makila Yesu Masiya nana kobelela yango eza liboso oyo atie foi na kati na ete ntango nazobelela makila Yesu Masiya ekosala. Makila Yesu Masiya eza mpona kopetola eza mpona kolimbisa eza mpona kopesa kimia. Yango moi na kati na krua ntango batiaki ye mopanzi na kati na krua ntango bapeki elikonga eloko ebimaki nini makila na mai mpona makila na eyaki mpona esopana ebikisa epesa kimia. Yango moni bayuda bakozanga koyeba na kati na bango yoka malédiction bango basengaki balobi ete etika te makila ya moto etanga na mitu na biso mpe ya bana na biso. Yango ozomoni na kati na bango baza na kati na kimia te. Sikoyo na kati na biso moni makila eza mpona kobikisa makila eza mpona kopetola makila eza mpona kolimbisa masumu. Yango moni te na kati na yango Yesu ayaki te andimaki nzoto na ye ekabama nzoto ne kufa po te makila ne petola biso. Donc biso bakretien toza na droit ya kobelela makila po ekoka kolimbisa masumu na biso. Yango moni te makila na Yesu Masiya toza na droit ya kobelela yango po epesa biso kimia. Donc makila Yesu Masiya esokolaka mpenza eza teke no ndenge ya kala bameme ezalaki eza mpona kosipa me sikoyo eza mpona kosokola. Donc toza na droit ya kobelela makila. Donc nzambe apambola meme c'est Isabelle naoki kuna apesi mo ba verset belé nzembe na pambole me ba Hébreu chapitre 9 verset 13 à 14. Donc makila Yesu Masiya eza mpona sanctifier biso po te petola biso. Donc toza pena na droit ya kobelela makila Yesu Masiya mpe kosokola biso mpe kopesa kimia na kati na biso. Nasi contribution nazalaki nango yango wana merci kola pambola moto nyonso oyo akoyoka audio oyo Masiya azala kata moko makila Yesu Masiya epetola biso kobanda ndeko oyo na moto nyonso akoyoka audio makila Yesu Masiya ekopetola ekopesa kimia. Merci. Fongola miso otala opona so amelaka kako ekoki na mongongo na ye awa walikambi ya talo okokoka na milie okomonana pe na nsima mokongo bakolobela bino likambi ya propriété esengaka lisu liputa moko kati ya basebele mekangelo lolenge moko ve oyaki kotika moto moko ve na mokili epesameli biso nyonso todondwa awa ose kotikele tante chaye kaka telema kota na piste mipesa valer ngana yo na ye biso nyonso toladi bilambe uti na China biso nyonso tozali farine ya domei musaka profite kodondwa awa ose polola kaka ye moko die le père moto akorenie mosusu ve awe yokani bandeko babolingo oyo bomoni wana biloko ya Turki ikolo oyo banso wanda komona lumière kambulu azobeta pièce abanda kobeta ba collection nyonso ya Turki
nazobenga bandeko banso soki bomoni nga naleki na TV boyeba nazobeta Turki oboya olinga okolata Turki. Voilà biloko ya talo makasi mena primoko kitoko yo wapi Turki Alpha Ba Collection toujours kitoko.